Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes na matanga na ochoku fait la maman na se na olela. Batindelinga ba lien moko boye ya ba réseaux sociaux ka ndenge zalaka kaka. Ba konas moko boye ba fandela kombo nanga. Pona koloba ke non, maman Olive, je comprends pas. Na yebi mutu na makolote, mais quand même na batu mo boye to solo la na bangote ba fi moko boye to solo la na bangote ba vandela nga batanga ba kombo na biso na ba coquette yango na lobi boye nga na se na minute no sa vidéo maman na nga za na morgue nazolela maman na nga soit disant ndeko kintse quoi oyo ozo courage ofongola mbanga na ye otanga kombo na nga na ba réseaux sociaux hein. Ndeko wana kinse kwa wana aibi bien ke nga maman na nga za na morgue mais tango osala ba live na je sais pas so boko la ka ba mibali na bino na ba komba batu yango na sali voice oyo na sali video o poani na benda o matoi mais na temps wana te na avertir yo matanga mama eleka na oya matanga mama na nga eleka na koya comme ça ba oyo bino boloba ke maman barre o biso to te kaka. J'espère que yonde mutu na bino bat bozong sanga barre wana. Parce que trop c'est trop. O bino kansi bo kana ba monopole ofonga ba manga na bino boye bo lobby ba makamba batali bino. On nebe ke ba réseaux sociaux bo salongo pona banzala pas tout le monde. Netinga na batanga kombo na nga bino bo bando tonga ba miniature pourquoi? Pourquoi? OK, merci hein. Nasi sa matanga mama na nga na zonga. Non, bomba ba énergie na bino. Bomba ba énergie na bino. Je vais revenir. Parce que trop c'est trop. Et na batu mususu soto solate. Ça ne sert à rien. Attends un disque autant raté. Ba misusu bozana ba ça fait plus de 10 ans. On se parle pas, on se connaît pas. Comment nanga pourquoi? Donc bino te bozoa matako na bino bo vandisi na baketi bo bandiolo ba mbanga ba batu. Donc vous pensez que batu bazangi ba batako ko vandisa baloba. OK, d'accord. La guerre sera longue et populaire.